Enfin la famille, vérité et quoi terrir. Maman biologique ya Alexandra, en direct aux États-Unis, a eu komona oya ye mwana aiko confirmer biso ke mwana na ye akei bandeko na ngai. Mbote na balandi sur la grande découverte TV. Abonnez-vous, likez, partagez bandeko. Vraiment, lelo tozana pasi makasi ya koyoka mama ya Alexandre. Oyo abotaka mwana na ye moko fille unique. Oyo auta kotinda mwana ye na Canada aya kotanga. Atindaki ete ya kokufa bandeko na nga, atindaki ete ya kokutana na problème oyo akutani nango. Mais mama oyo atindaki mwana na ye aya kotanga. E ngana bino toyebi resultat de makambo ekendaki ezongi ebaluki mwana baluki ebaki ko retrouver mwana na mai e bamima mwana na morgue sans toyeba exactly soki vraiment azalaki mwana wana to te bandeko. Mais lelo mama aza déjà na États-Unis, vraiment auti ko tala mwana ye na morgue. Et ça lui passe makasi et a confirmé biso que oui, c'est sa fille. Ye wanande Alexandre na ye. Ye wanande azaki motema na ye. Aye ko yebisa biso que a komi pauvre mentalement. A cause na mbongo, a cause na nyonso. Mais oya ye ya motu ye ezalaki mwana na ye akei. Donc maman na koyoka ye azolia mino azoka pasi moko oboko ki même pas ko imaginer. Oh ngana bino tomoni ba émission ke zongi bato koseka baseki ye bato kobimisa makambo yo toko komema na media te babimisi batu yako bato azana bango ba compte à rendre ya makambo ezango makambo susu oyo kutu mokile koko yeba te ba profiter na sima wana o likambo boye bandeko na nga ata pire ennemi na yo ko souhaiter ye akutana na likambo boye te. Vraiment esali passe makasi na ochela bino ba audio boyoka mama ya Alexandre ndenge moko à s'exprimer ndenge ye moko abimisi oyo eza kati ya motema na ye koyoka mama wana aoloba vraiment na kati ya motema na ye bandeko na nga. Non vie eza compliqué, vie eza ndenge eza na bandeko ebele balobaki mama o pourquoi atindaki mwana yake kotanga na Canada mpona nini atangisaki na Kinshasa te na Kinshasa wana baeklase eza te bandeko eza na biloko mosusu tokoyi même pas koloba mpona Kinshasa toza na bauniversité ya ebele nga na bino toyebi. Mais sauf que badiplôme na biso ya Kinshasa na bapays étranger baconsidéra yango te. Et puis mwana auti otanga libanda eko aye na badiplôme ne na mboka aozwa mosala ya malonga esungaka makasi ke Merci pour toutes les personnes qui m'ont envoyé beaucoup d'amour, qui ont envoyé beaucoup d'amour à ma fille, qui ont envoyé beaucoup d'amour pendant que nous étions dans la recherche de ma fille. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Seuls les mots ne suffiront pas, le merci que je vous dirai pour l'amour que vous m'avez envoyé, que vous avez envoyé à Alexandra, un enfant que vous n'avez jamais peut-être connu. Je vous dis merci. Malheureusement, la tragédie est arrivée. Le Seigneur en a décidé autrement de me reprendre mon seul et unique bébé, le seul et unique enfant que j'ai porté. Aujourd'hui, ce jeudi, je suis arrivée à Montréal. Et là, je vous fais la vidéo, je suis à Trois-Rivières. J'ai atterri, j'ai été reçue par l'ambassadeur. Tout de suite après, je suis partie à la morgue. J'ai vu mon bébé.
j'ai vu mon bébé couché sans vie. La réalité est là. Mon bébé est parti. Ma princesse est partie. Là, je suis à Trois-Rivières, là où elle habitait, à l'hôtel, mais demain, je compte aller chez elle, dans sa chambre. J'ai plusieurs rendez-vous que je vais honorer. Je vous dis merci. Mon message c'était pour vous dire merci. J'ai reçu tellement d'amour. Même ceux qui ont insulté. Merci. Merci. Merci pour tout. En ce moment, je n'ai pas la place pour la haine. Parce que je suis triste. Même à mon pire ennemi, je ne souhaiterais pas. C'est qui m'arrive. Voilà la famille boyo kindenge aosenga merci na batu nyonso o basutenaki ye batu nyonso balakisaki amour tango ayeko annoncer biso disparition ya mwana na ye ayeko senga merci même na bato bayeko finga ye bato bayeko bimisa ba histoire ya vie na ye na bato yo nyonso oyo bakutani bazalaki toujours wana pona ko prier pa na ye bandeko na ngai. Mais abakisi likambo ekomeli même ennemi na ye akoki jamais ko souhaiter komela ye po eza pasi makasi et a confirmé biso que oui akoti na kati ya morgue amoni vraiment elongi ya mwana na ye et après avoir komona elongi ya mwana na ye alobaki na nzambe na olela te na kosambela. Parce que nenga zana aleli tellement mingi même kota la vidéo na yo mona ka olela na katima ya miso zo bimate bandeko nanga vraiment histoire ya maman oyo na mwana na ye bandeko nanga nga personnellement na salaki avant Alexandre wana monana na salaki vraiment 2 ou 3 jours na ozwa ponti te likolo ya lisolo ya mwana wana parents nyonso oaza mama vraiment ato bota bana 5 ato bota bana 10 likambo oyo na ebite soki etiaki okimia eza parmi ba makambo epesi parents nyonso oyo abota mwana pasi ezala pe oyo abota ta azoluka mwana ayokaki pasi wana bandeko nanga kokolisa mwana de 0 d'abord à 1 année ngana bino toyebi degré ya makambo eleka wana mwana bela mwana asanza mwana sala diarrhée mwana asala boy azongisa boy alia boy fo ozala prudente soko za prudente te mwana koyeko lia eloko moya mabe akufi soko za prudente te mwana koyeko misala eloko mo boy ngana bino toyebi olongo wana de 1 année à 2 ans eza betape kokola ya mwana eza toujours betape par étape. Alors, l'étape pour réussir yango bandeko nanga ezalaka facilité. Ezalaka facilité. Au long de 2 ans, 3 ans. Donc chaque année moi nazo kola. Ba étape. Déjà ko botama ya mwana tina 1 année, ba changement ezalaka. Ba changement ezalaka tia nguluba. Asala boy. Parce que boy sanga mwana ya 21 ans. Au commissaire na 21 ans autant que pe ba classe asilisi akeko tanga université bandeko nanga non eza vraiment passé en tout cas naza contre moi moke na pona bandeko oyo bazo finga mwana mwasi oyo pona bandeko oyo baya koloba mabe ya mwana mwasi oyo au moment où ndeko na biso aza na choc aza na pasi eza ta o biso foto ya to consoler ndeko na biso to pesa ye makasi to sambela pona ye nzambe asunga ya pese makasi parce que ndenge toza boye bandeko nanga bien sûr tokoki koloba tout ce qui tokoloba wana mais tokoki kosambela pona ye tokoki kopesa ye ba million mais na nyonso wana mutu oyo apesi makasi ezaka nzambe mutu oyo
consoler ezaka nzambe. À part nzambe toza na mutu mosusu akoconsoler te. Nayebi te soki na okosa bandeko na nga. Vraiment tosambela mpo na ndeko na biso, mama na biso, to prier mpo na ye nzambe apese makasi. To continue tolanda susu mwa ndambo oyo alobi mpo to continue analyse oyo tokosala nga na bino. Faye Tambilo napesi yo mbote, présence no ezosala nga bien makasi taka yo moto moko bien. Faye Tambilo napesi yo vraiment bambote esika ezwami yo. Tolanda bandeko. Mon message c'était pour vous dire merci. Je reçois tellement d'amour. Même ceux qui ont insulté, merci. Merci, merci pour tout. En ce moment, je n'ai pas la place pour la haine. Parce que je suis triste. Même à mon pire ennemi, je ne souhaiterais pas. C'est qui m'arrive. Même à mon pire ennemi, même à la personne que je peux détester le plus au monde, je ne souhaiterais pas ce qui m'arrive à moi. À Dieu soit la gloire. Le diable veut retirer ma foi envers mon Dieu. Mais je ne le permettrai pas. Parce qu'on a dit, la Bible dit tout est possible à celui qui croit. La Bible a dit que Dieu, le Dieu, le seul qui est là, unique. S'il lui dit non, il n'y a rien qui va arriver. Ça veut dire que le Seigneur l'a permis. On peut beau ne pas l'accepter. Mais on se plie à sa volonté. Mais pour tous ceux qui aiment Alexandra, pour tous ceux qui l'ont envoyé l'amour, je vous assure qu'aujourd'hui, étant devant son corps à la morgue, je m'étais promis de ne pas pleurer, de prier pour elle, de prier pour son étoile, de prier pour son aura, de prier pour la belle personne qu'elle était et qu'elle voit la lumière, que le Seigneur l'accompagne. Parce que je sais que le Seigneur est avec elle. Le Seigneur est avec mon bébé. Je vous dis merci. J'ai sur ma foi voulu Internet, les réseaux sociaux. Mais la tragédie m'a amené, la pauvre financièrement. Mais être pauvre en esprit, c'est tellement honteux. C'est tellement horrible. Comme je dis, je n'ai pas de place pour la haine. Là, en ce moment, c'est la tristesse qui m'anime. C'est la tristesse qui m'anime. Je vais être là pour le temps qu'il faudra et faire ce que je suis censée faire pour ma princesse avant de la ramener. Je vous aime beaucoup. Que le mot que je n'ai pas réussi à dire ou que je n'ai pas dit, comprenez-moi. Parce que j'ai pris sur moi pour vous faire cette vidéo. Tellement pris sur moi. J'ai tellement pris sur moi. Même pour la course, oyo sala bandeko na nga to sambela pour na nzamba pese makasi. Po yanga uti ko yebisa biso. Alobi asana ba course fo ki na ndako oyo mwana na ba novanda. Auti dia ba morgue azana ba course au sala. Je crois bien okende même ti na école oyo. Mwana na ba ndayo kotanga. Vraiment ça fait mal. Courage à toi maman. Nzamba apeso makasi. Apeso makasi bandeko na nga. Vraiment. La famille, je crois, boyoki nyonso o ndeko na biso ya mwasi alobi. Vraiment azana eloko mso ya opesa biso te. Azaka eloko opesa bino ezaka merci. Na ngambu na biso pe eloko opesa ye ezaka kosambela pona ye. Po tomoni bandeko mso bakoloba bakosala ba live. Baoloba nenga zana facha pesi ba mbongo ebele eke zongi. Eloba ata ye moko.
mbongo o facha kopesa ye ekokana na mwana ye te. Nyonso ya mokili o bakopesa ye ekokana na mwana ye te. Na bomoto boya kozala na mbongo bandeko, me na mental na ye, mentalement, na esprit na ye, akomi pauvre, ya ba pauvre nyonso. Pourquoi? Parce que perdre oya ye ya motuya, oyo ya bundelaka. Pone to luka ba mbongo boy bandeko nanga, eza na ba mbongo mingi to lukaka soko za na mwana, olukela ngo oya yo mwana. Oui, olukela ba famille na yo. Mais à motu ezaka na za na mwana, faut atanga classe, faut alata bien, faut amela bien, faut azala bien. Et puis mwana za cadeau o nzamba pesa biso to bengaka cadeau précieux. C'est un enfant. Eza mwana. Bible yango moko eloba mwana za cadeau précieux. Alors quoi liki faut to batela moins de her asopani apanzani. Donc nenga zana liki na ye da ko panzana a perdre liki na ye. A perdre cadeau na ye o nzamba pesa ye. Vraiment abakisi azana temps ya kozala nini te na ente envers bato oyo baoloba mabe pona ye. Azana temps wana te. Malgré azotala azoyoka oyo bato bakoloba o mokili koloba, mais alobi azana temps wana te. Asengi na biso pardon. Na suka na ye abakisi kaka to prier pour na ye azo insister eloko esunga ye eza prière. To prier pour na ye nzamba pesi makasi. La pauvre maman esali pasi pe mawa bandeko nanga. Et alobi justice ya mokili kesala eloko te ye po na ye justice ya nzambe nde esala. Alobi nzambe parce que Bible yebisa biso la justice ezaka ya nzambe. Vengeance ezaka ya nzambe. Biso tokaka na temps ya kovange te. Ayebisa biso totikela yango ye. Alors lokwa totikela yango ye, yango ya lobi justice ya nzambe esala. Pona makasi na ye akokoka na ye te. Donc voilà la famille, c'était juste ça. Moi analyse moke na yaki nango lisolo esala nga pasi makasi. Mais bandeko nyonso o bolinga biso. Fayete mbilo. To sambela pona mamo BMD. To sambela pona mamo yo. Alima Rachidi sambela pona mama oyo. Tati Salima sambela pona mama oyo. Yulo mema sambela pona mama oyo. Vraiment, il a participé mawa. Bandeko na ngai, bo s'abonner, bo like, bo partager. Pona lelo to suki ka awa bisu bye.